Omoni ngati na Maria ona zabolelo. Na s'imposant dans les néants. Donc na utaka mikonga boy na na s'imposer na ville batu nyonso bakoma lobelanga YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, batu nyonso bakoma lobelanga. Nga na bima na musique te, na bima na danse te, na bima na concours te, ou na sala miss na bima na eloko te, na yaka ka boy na biloba loba boy. Depuis na bima nga na lobani parla. Nde ba parents bozo bota bana surtout ba jeune. Boye ba kotambola lelo po lobi rattraper bana binti. Mo ba malé am suba traverser lelo, ils ba boti. Vraiment. Ba parents botambola ndeni. Ba parents botambola ndeni, usala nini na vie. Oboti mwana azava ngana talent, mwana zo yemba kitoko. Mwana zo bina kitoko. Mwana azama kamnosi kitoko me makambo ezati. Kokamwa. Ezo zoate, ezo force ndenso ezo zoate. Kokamwa. Yo papa yo mama utambola ndeni. Ba biso nde omona biso bolpango na soza na coin, papa abiso da iko amona fazer to pese fufu. Mama abiso mona mutuna pas to pese fufu. Déjà bango ba finga ba tuté ba yibati. Basala masumu parce que nzambe yemo ka loba ke so osali masumu te se okanga menteur. Basala masumu oui bazaki parfait mais batambola quand même na mabukebi. Yango ta musuma bulamu muke on ezo ngela biso bana lelo. Bon na biso lelo boya. Moi jeune garçon na biso kutu abimi lelo lobi abeta musique ta yemba te lo tiaza moi succès na internet za mona. Mais yo zana mwana zo yemba succès ayiko pali. Kokamwa. Oui, que succès ici là. Tanga Maria ne bon mon abota succès au bout du salelo. Un jour ici là. Très bien. Bino bondima un jour que Maria mo bozala am kilo. Ana pena succès. Te nenga pena yeba ke Maria mo ba obima. Na milingi la lelo. Succès ton ozo na ngolianda msuka na pone posuka na ba puiti pone posuka malheureuse. Yebaka. Succès ici là. Moni succès ici là to diembela to force to ça. Non succès c'est ici ici. Succès pende boya mtu kwa kisi sida so comme na sukato so ko la kisi sida Kamu sida de izande mona succès sila iza peta te beaucoup ko se rattraper bo changer bo matapanga mo sambela bo fongola banzela bana na bino bano bozo combattre lelo bazana ba parents ba fongola ba munzela tant bino bo combattre biso ba parents na biso ba matela bino ba ngumba siko yo moko mwana waza pour ba prière pour makambo fumwa. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Très bien. Bande oba bolingo. Na diminue na volume. Tope na chana pause. Au fait, on a vu son mari Ntumba au répondre Manike. Bo ebito sala ki émission moko semaine passée, une semaine passée. Manike aleki na ba émission ke o Maria ba chaki na kofi. Mademoli bisara ibuzo ma réseaux sociaux. Maria Bachaki na Double King. Franchement, cause en congolais l'a évité et ça passe hein et ça mawa. En fait, Maria Ntumba a tiktokeuse pour la bateau baby Mariette. C'est une tiktokeuse, une star congolaise oyo ana moto na ende to ba na gaz na e kande bo utuko yo kaya zolo ba na TikTok. Et a imposa vandisa pe idéologie na ye to pe kombo na ya sala na ndenge na ye batu ba pe olobela ye akoma pe na ba fan na ye do simbi pe ozwi makamona yo mara enota la vie na ye quadra no bobi Kofi za star munene mboka na biso tanga ke kuna Kofi ayambi pe bie ba meli champagne il y avait pas que elle ou encore bazaika bangomi balete you need to close the door il y avait batu bazaki pe belé solo linde ezalaka retrouvaille close the door retrouvaille et puis après bapanzani na bango tala okute na star monena beti pe lisoloti bandeko ezui Manike Maria sopa abeta yi lisolo ke abosana ki soki pe bracelet soki pe montre na ye na chaînette sope pa ya quadra toyebi peta bosana ki ndenge nini toyebi peta longola ki na circonstance nini toyebi te ezaki ka na kati ya poche abimisa en fait toyebi te Manike ezui o chaînette balataka na kingo montre na loboko so muto longoli seke
alongola yango asala mamo ya mona ya alongolela ki. En tout cas les amis bolimbisi, ça fait rigoler mais en même temps c'est triste. Manika mukolo, manika obota Maria Ntumba. Mais ya mami komona babilo aboy. Asala émission c'est oh non, c'est que babeta ki etutana. Asala le on peut émission hein. Et talami pe bat pe ba seki, bat pe batie makelele tolobela itosala émission wana. Et Maria peut répondre sagement quand de boyoki wana. Moi la batu a star n'est-ce pas? Abiso toebi jalousie ezana adena ba congolais. Moi je ne vois pas eloko o manika wa osala l'émission na si ce n'est ka ko jalouser moi na batu. Ah oui hein, pour na omona eloko te o penda wa osala l'émission asala ki wana loba biloko aloba ki wana. Et moi na très sage notre sœur, jeune sœur très sage, a peut répondre à me ko recadrer pe ozong sela nzela pe relaxer vie. Nda expliquer que non yende ngazana so avandisa lelo idéologie to pe kombo asala pe kombo bat pe balobela kaye akoma pe oya akoma star Maria Ntumba a s'imposa d'elle-même et ate que moi na mo ba para bazali so banani to ya zali moyembi to eloko ni non ayeka na ki Maria Ntumba na ya lelo mi Maria Ntumba nde ngo opesa conseil na baboti misusu lokola ba manike wana. Donc alobeli ene alobeli ninge zala kaka sagement ça toutefois tant à combo moi na prince babia elle a raison bande moi na talent a jezo pusana tina ne to la to la muika bo prince akomika neti ba shaingenge muna ki shaingenge tala choko na elongi ninge tumbi modèle akomi do mawatro eza mamingi carrière siliga aboye eloko pété eloko te. Moi na ana partout akende esimba na ngote pourquoi à cause de maman na maman est problématique. Ola tracé le moi na nzela apambola moi na pesa moi na chance malheureusement yende blocage à moi na. Yango mara ya ko expliquer que non yende ngazana ba parents na e bazala motema malamu basunga batu basala batu bolamu yango lelo pesali que non e fulai. Ah oui hein. Oh baboti basala ezongela bana en bien ou en mal. Moi aussi je vais profiter na pesa yon de conseil aux olandangai. Maman papa eba otracele ba anonzela. Est-ce que ebi ke ba acte opposé à to mamunyo sosala ezala malamu te ya mabe ba retomber et ozongela bana na yo est-ce que to eba rango? La Bible dit ce qu'un homme aura semé le moissonnera. To moissonnera bandenge belé. Ba mobutu basala mabe ba futa ba mabe wana nyonso te lelo kongo mto zo futa na babana na bango misusu taba mawa ba kufa batu lola ba Saddam taba mawa ba kufa. Yango mara yako pesa conseil na maneke. Ya eba boti ba tracelara enzela en faisant du bien. Donc manika mutu moko na place aluka ba problème avec des gens. Amutu fallait peut-être azala bien na batu. Abongisa ak soigner ba relation. Po apambola pe mwana e. Soki lelo principal bezo telenga na bandeko. Ezala likolo a manike. Soki héritier longola principal bia botuna bato bazala kata ba mambo musique wana tan ezate to bana ko expliquer. Ba ko expliquer bino ba ko ebisa bino ezali likolo bilobela ya manike. Soki Kofi mikolo leki aboya ko yamba prince o epesaka polémique na manika na kena koloba bilobela ndenge no suka na boloko ezala likolo ya prince babia Kofi alinga ne ba problème te. Je crois na betela bino lisolo na ba mission eleki abela ki atindi bat ba kepisa Kofi kazobela Kofi atindeli $300 soki $200. Kaka la personne a manike on a ba pesi mbongo quelques jours après que ça l'émission no Kofi alinga lekisa une telle personne. Donc mutumo akangela mo ane ba porte sans le savoir. Fali aboyaka na mambo prince babia po anini likolo a manike. Yon moni mara ko répondre ko recadrer sagement. Félicitations petite sœur très sage lobby bien. Donc ba manike ba batu mo vraiment soki à se ressaisir te abongisa eza pas sipe marado. En fait ba manike ba batu mo faut ba luka nzambe ba réclamation ndeto yoka papa na bango zala soki nganga ye mo beta ba masolongo. Parce que manike a mutu mo atanga manike a mwana mosmo a maele. Mais ba mambo sala ka correspondant atena o yazali. Lelo ka yindi si lobi asengi pardon afingara silawa akomi lelo akomi abakuk. Lobi en fait c'est compliqué. Akota boloko abimi asengi Kofi pardon. Kaka non, avant même akota boloko asenga pardon. Po etango yinda ka wana. Kaka tango abimi même jour azongi kofinga Kofi no mele une telle personne do mutu et na ba problème. Bandeko Bible zoloba to luka kimia. Il faut poursuivre la paix. Il faut luka kimia ko luka.
c'est pas bon d'avoir des problèmes avec les gens. Oyebi lobité. Quand on a bisa bino batoko kanite to kesenera mutu mususu sale mabe. Aolekisanaye mutu musu olinge lobula. D'une manière ou d'une autre, Abi comment on s'est vengé. Et vengeance, il y a vengeance et vengeance. C'était ça. Abonnez-vous massivement si vous avez déjà m'en foutu. Est-ce que vous avez la grande dame, mais dans le cadre catholique, quand on est ça, on peut ça, oui, catholique, on bon zambé, parce que Bible, les photos, qui m'a battu en soi. Si vous avez manuel bosso, en tout cas, quoi, hésitez, que tu as l'habitude, moi, libonné, ça là, moi bien. Likez, partagez et commentez, suggestions, tous en notre canabiso, Nzambe, à mon avis, non, mingi. Et moi, c'est la grande dame. De bonnes choses à vous. Merci. Au revoir. Bye.